Nangina lobaka que Nzamba yebi ko sepelisa bato. Amen. Nzamba yebi donc libala makalunga en quelque sorte c'est-à-dire biso nde mutobali lisusu. Donc on dirait to renouveler ba vœu na biso ya mariage. Donc quoi de plus joyeux. Yesu ka mutako sala makambo boy. Total makambo comme même la constitution na mona nanga âge ya libala te. Na mona ni de toutes les façons. Makambo lo bamba bongo. Biso pe basi na biso ba ta photo na bon internet dara mukolo na ye. Par contre côté mususu ba rimere ko tambola bandeko musu apparemment ba contenté balobi neti kaka mama Kalunga mukolo mbali na mais ezola ke grandeur ya mama Kalunga o azali na kati ya mitema bato asala biso ba plaisir ebele il fallait yemo pe misala plaisir. Mais siko lelo qu'est-ce qui fait que ba mabala ya artiste comédien et même ba polémique et même ba problème et même ba bala na volonté nzambe te ba bala elo ni ezo sala poko te kuno oke pas dikapuyo moi ça za mukola dikapuyo kuno ro libala ba anile ni ne sala ke vague wana to baba mabala to be élévation ya artiste et même ba problème repita ngo bénédiction ya kana vie ya bana nzambe Satan n'a pas linganga ya kala na moi eloko ne muka koti na kati. Satan n'a pas papa maman na biso ke libala ebundisa maka. Makasi. Libala ebundisa maka. Nansi meka dada meka. Nengo za bomona ozwa zemi mais bako bala opelele bo pono bote comme sous problème ni. Ngapo na mona plus sengo wana na mona plus ce que Dieu a fait pour nous. DiCaprio a passé par des moments très difficiles et Nzambe a pesi yano. Moi si on a kitoko na ebite so bato ba talende ni. Na ebite so ki DiCaprio azolala. Vraiment. Pour moi c'est kitoko bongo ozoye wapi. Awa bobali bolakisi biso. Lobito yo kabino teke bokabwani. Donc ça peut bien ya lokola ba non. Ah bon dimi ko bala za charge. Eza responsabilité, eza donc besoin de au sérieux. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde est présent, il y a papa Bokilo, papa o aboti mobali na ye, aleka ki atena ki ba propos sur mariage wana azan a besoin ya mariage wana te. Rien n'est perdu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc à tout le monde est simbaté. Nzamba a trouvé Nzamba a reçu un kembo nenge pasteur Atoms ayembaka kembo na makambo nyonso na ndenge alingi 2021 yambi 2021 kamata bisou 2021 fait minembo ezate voilà nebisio te minembo naloba te Posa Kabila, Posa Raïs, Raïs par le zongako, Akoloba. Donc Mikolo to benga su karate. Oh kara oh kakipa to benga to benga. Kabila jikaka. Yo lobili kamume mutu ali tozala ka responsable makambo to lobaka mais tozala responsable la compréhension na binoté donc moni quelque part to se comprendre naza responsable malobono zoloba mais naza responsable la compréhension ya mututé il y a que du rire sur le plateau donc ezana nini yango wana secret nini yango ezana 2020 na beto jikaka moko po sairo to fandika na Joseph to tela na biso kaka ya Raïs Kabange papa voilà abeta Congo karanga quand tu vas faire tu vas la scope et akobeta pe kara on a balusi kit amoni ngate ya nini ya Chilube koti na armete ngana ka baposa moko wa mo jour musula mugi posa guerre mo jour mo mugi posa morgue
bienvenue chez nous sur Dada International Télévision, très cher Internet. Bon, on se balinga biso, on se balanda biso partout dans Dada International Télévision, la linga bino mingi. Ba bonne année, dans Zamba, bateli biso, maladie, pandémie, ememi, ba accident, ba tout ba kufi na lolenge na ndenge. Mais Nzambe abombi yo, abombi ngai yango, tolobaka Nzambe, merci parce que tous en elo ko pe ça été, yende maître ya souffle. Donc to pe si kaka, merci beaucoup. Donc na pe si merci na bino nyonso. Bobanda nga uta 0 abonné, ti lelo tozo avancer kaka na ba projet belé na ngolu ya Nzambe lelo na nga mokote. Dans un concert na nga Nancy qui dit donc oyambeli bino artiste et comédien au aza pakalowi. Na pakalowi lelo to solo de tout sauf rien, tout ce qui se passe sur internet. Commençant par le mariage de maman Kalunga. O abele la rayalo oui, lelo to banana yango. Toke na mariage ya DiCaprio, toko tipe makambu ya mariage ya ndekola biso, prise katito ke neko chité na émission na biso. Ya loba mingi ezate avec l'artiste nde tozwa temps décortiquer ba makambu nyonso. Bisous restez toujours branchés sur Dada International Télévision, vous ne serez jamais dessus. Voilà, nous sommes une équipe Toza Awa na Dada International kande na no sabino na début na souci toujours ya CPL Sabino ba fidèle téléspectateurs ba internautes au bolinga biso toye kozwa bongo ya Adolphe alias Pakalowi to beta masolo ya actualité ma et tout matali marama oleka mikolo yo ya Adolphe mbote na yo mbote kilakidi Nancy ola donc Yambi 2021 Dada International na CPL penato kutani susu et qui bien Dada Yambi vraiment et qui bien makasi et puis bah félicitations d'abord na nomination ya Nzonzinga Award. Oh merci na bato basala ngo to ebanité mais ba prima biso ba nominanga et puis prix nanga mo bazana ngo déjà donc ba yaka na to kutana kati ozwa déjà mais nabi que non basangiselanga ngo mopeko turo non ozwa te basangisa turo zonka ngo nazonga ngo mais merci aussi na bato nyonso ba vota kinga de partout. En tout cas, je vous suis très reconnaissant. Oh merci. Te Moussala c'est bon malgré ba makambu ba mbonge ba mipepe mais on est là. Malgré couvre-feu, confinement, na mboka couvre-feu mais tozo bundaka ka musala ezo sala mapakalo comme moi rare na banzondi vago zalaki nango liboso ezalaki que de filmer que bima romona pakalowi qu'est-ce qu'il fait yo za ba préoccupation mususu ou bien té pour l'instant oza penza lisusu solliciter té lokola ezalaki liboso non oza la solliciter ezalaka nango mais des fois aussi on se donne bisa moko de mipisa moi temps hein. Il y a créativité, c'est-à-dire que vous avez mingi, vous donner mingi, sans que vous ayez temps à repos, ou quoi un piège, vous avez ça la bêtise, vous avez une insanité pour il y a des mais ce que vous avez 17h 18h vous avez donc donc c'est-à-dire que tu raté wana tu préfères te faire nandaku total na provision to matembele ya simandako donc il faut que c'est ko pema pona ko se ressourcer pona ko créer asika ko s'inspirer davantage yango to zamo batama na pe ya repos mais à part ça au moni théâtre pende to mo sala ngo boye peut-être ko déplaire na batu mususu mais à mon humble avis biso to misala kana plaisir. C'est-à-dire que ça théâtre non ça plaisir après ça pas de plaisir c'est-à-dire ça passion nanga na lingarango pourtant on a na scène ngamo na misala plaisir mais au monde to yaka que non mom ninga bengio eza penate yango nde moto to ko ba penda ke yango penande ko gagner na vie c'est ça donc daka biso kaka pona moi déplacement moi moto biso tona bato bata makolo moi moto ko mata moi biso mata 207 wana ko mata moi 500 au futa ezangate donc mais makambo pene ça que pesa so moi mbongo neti ba publicité et c'est nga pena que nous on moi tampé donc c'est peut-être ceux qui na préparation moko ya ba publicité moko boye ya bato na bango ba contrat na na ko plus nani privilégié le barango mais kimingai na ko privilégier ngo pona nini na ibike kuna mwanda ko mwambo ngafuta ndaku e mona na mwambongo ya ba moto wana
on a longona moi moto na matina moi taxi pour na yango monito to sala to privilège kango mais quand même to sala rapé awa mais oh ya kané donc et comme mingi entraide parce que tout le monde est aux abos mon amta comme la chaîne na alors ngapeta na obenga dada ya retourner pa na ngana obenga nansi donc na opesa minote mbongo penza ya kufuta bino ya nene na luka moi 20 moko boye moi 10 moko boye ya zwata oyo et ozonga quand même o melata mo malili mais sunga ndeko nayo. OK. Toko tamba mon actualité pakalowi o ndeko na yo associé na yo na scène yalowi mama Kalunga abala kilobi. Joyeux lobi to mona ka yalowi kabo. Nangina lobaka que Nzamba yebi ko sepelisa bato. Amen. Nzamba yebi donc libala mama Kalunga en quelque sorte c'est-à-dire biso nde mutobali lisusu. Donc on dirait to renouveler ba vœu na biso ya mariage. Donc quoi de plus joyeux. Yesu ka mutako sala mamba boy. Donc lobby je n'ai pas pu me retenir. Donc na leli pina binzambe nanga nzamba yebi sala nzamba yebi sala ba plaisir ba embouteillage kangi biso banzela mais on est arrivé. L'essentiel les alliés que libala est bundisa maramingi mais Bible lobi que les mariages soient honorés de tous donc ça doit honorer mariage en tout cas erré mariage beau milali susu pai Patrick Mbulu donc na joli Mbulu en tout cas beau mela kombo ya kifuta ekwei kombo ya ngetuta dila ekwei ekomi joli Mbulu mama Kalunga. Mais o exprimer sentiment ya joie et sengo. Olobi mariage on est année tibino bo renouveler ba vena bino et sengo ezali mais par contre côté mususu ba rimere ko tambola bandero musu apparemment ba contenté ba lobi neti kaka mama Kalunga mukola mobali na mais sko libala bongo bino bo sepela côté musu ba habiter aza mukola mobali ne poso tali boye Patrick aza mwana muke par rapport na impression non par rapport c'est bon total la maman quand même la constitution na mona nanga âge ya libala te na mona ni de toutes les façons maman lo bamba ka bongo biso pe basi na ba to ta photo na bon internet dara mukolo na ye donc biso pe so to bali sur bon de toutes les façons ils en ont faux débat ils en ont rumeur ils a ba rumeur ils a blogo ba bon et lo bamba ka bongo pe ils a par rapport à ambiance mais na bi que même ata ba lo ba ils a ka pona kotumbola mais bana banza te ke ba yoki pas sitonini ba sepeli le contraire ezola que grandeur ya mama Kalunga o azali na kati ya mitema bato asala biso ba plaisir ebele il fallait yemo pa misala plaisir na moment o donc na moment oyo soki biso toza donc pona biso eza témoignage ya komona côté nzamba uti na bango ti lelo akomi donc ba komi na par hasard te eza na nzela o basali nzela o soka beti yango lisolo na kozwa primaire ko beta lisolo yango te soka beteli yango mutu nyezo kotazela ba nzamba zo lokumu. Mais siko lelo qu'est-ce qui fait que ba mabala ya artiste comédien et même ba polémique et même ba problème et même ba bala na volonté nzambe te ba bala elo ni ezo sala poko te kuno yo pas DiCaprio moi ça za mukola DiCaprio kuno ro libala ba anile ni ne sala ke vague wana to ba mabala to be élévation ya artiste et même ba problème répéta en bénédiction et yaka na vie ya bana nzambe Satan n'a pas linganga yaka na moi eloko ne muka koti na kati Satan n'a pas maman na ebiso ke libala ebundisa maka makasi libala ebundisa maka Nancy meka dada meka nengo za bo bona ozwa zemi mais bako bala opelelo bo pono bote comme sous problème nini mais to baka ke noto pesa lokumu na nzambe bande ko na biso quand même Dieu les a donné cette bénédiction ya mariage donc ngapena nazana ngate ke o balobaki bo bazaki nini ngapo na mona plus sengo wana na mona plus ce que Dieu a fait pour nous. DiCaprio a passé par des moments très difficiles et nzambe a pesi yano. Moi si on a kitoko na ebite so bato ba talende ni na ebite so ki DiCaprio azolala vraiment pour moi c'est kitoko bon ozoye wapi mais nzambe a pesa ka bato makambu ya bien donc esika motema ya DiCaprio efandi moi si na biso on est heureux ya koyamba yo donc ba bloko na mike ya oh boy mukolo nini ezaba faux débat et kozalaka nango kaka ba fanatique na biso ba tumbola biso père moko bongo
moniteur to répondre pe bongo et ça la que tozo ko en contact na ba fanatique na biso mais balinga biso makasi parce que grâce à bango nde biso le toza ko exister donc bango pe balinga soka mama malam quelque part ba opesa pe biso ba responsabilité awa bobali bolakisi biso lobito yo kabino teke bokabwani donc ça peut bien ya lokola ba non abondimi ko bala za charge eza kaka eza responsabilité eza charge donc bozo on au sérieux eza teke no bosali yango par loyenge pour que lobi katana donc yango biso pe ko ba mo go kabono toli modèle libalo le bisaki ba tout kabona te to kanga makaka donc c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. Tozo continue toujours n'a pas Kaloi, ça évolue vraiment trop bien. Bateau nous sur partout dans le monde entier. Bon s'abonner parce qu'avec lui on va parler de tout sauf rien. Pakaloi toujours on annonce liboso si ma plutôt ndongo lobaki que le le mariage soit honoreux de tous. Par là il ngara koloba nini parce que ezana ndeko na biso ezala mwana na bino ndenge nga na benga rabino ba tonton parce que ezana mwana na bino comédienne oyo Priska libala na ye ezosala vague moko tokoloba na ndenge ya bien te na internet. Pourquoi je dis ça? Parce que to moni présence ya papa Bokilo papa o aboti mobali na ye alekaki atenaki ba propos sur mariage wana azana besoin ya mariage wana te malgré ba propos oyo papa Bokilo atenaki to monaki toujours libala salamaki to monaki pe réplique ya famille ya Priska o ko luka ko boaka to boaka ba jeton to ko répondre papa Bokilo na ndenge ke libala salami malgré oyo lobaki mais aujourd'hui fallait civil na ye salama on a informé que ba annulé yango beaucoup mais ça lobby base zonga na ndaku ba bongisa par rapport à tout ce qui se passe à l'internet yo lobby le mariage soit honoré de tous koto papa boyaki mais koto libala salami par là ezalaka vraiment nini muto ko comprendre nini tomba lo babongo. Bon, naïbi en côté donc vous m'informez. En tout cas, franchement, Makambu ya Priska paradoxe que j'aime bien, ma soeur, là où tu es beaucoup de bonnes choses. En tout cas, naïbi je n'étais pas informé, ni même attends. En tout cas, donc dernière fois tout le monde a dit c'était dans le tournage, il y a Vincent Chilouise, elle m'a rien dit. En tout cas, libala mourir salamaki. Libala mourir. Déjà j'ai un défaut. Nakota nanga trop réseaux sociaux. Nakota nanga ba WhatsApp ya ba nini ya ba discussion. Mais que o makambo ele kana internet yo ba YouTube. En tout cas nakota YouTube kala. Ka YouTube ka ne mikota nga. C'est-à-dire au sali ka théâtre ke koti mais ngamo pena ke non nakota pena kala parce que je sais qu'il y a de tout et monsieur ko sepeli sanga. Monsieur Soupenini, lorsqu'on a concentré dans ma mobo, je préfère pas. Pour biso tozaba to biso surtout on a des fonds na biso, to ba qualité na biso mais na yebi que ceux qui même attaque commune lobby que ba ke ndak ba ke solo là. C'est-à-dire ils ont reconnaître que et là comment il fallait qu'ils allaient honorer mais ceux qui ont honoré te ba ke ne ba solo pour ils allaient honorer. Et puis je rappelle que église et ça les saraliba la té. Église et pas mbolaka. Civil ne fait pas ça la lelo. Église et ça la bénédiction nuptiale. Donc liba les alaka coutumier na civil. Dieu merci ndomba si fala ya yoka ya liba le uta na Bible te libala na libala na nini na église. Ba pas mola libala donc pas mola libala. Le ba ke bino possible balani mais biso nzambe to yeko tia nzambe na likambo na bino accompagner bino. Ya to benga ngo bénédiction nuptiale. Ba te que non mariage. Bon, on a un mariage religieux, mais mariage, le vrai mariage, c'est au famille na famille bafandi. Ceux qui déjà comme une civile qui babanda qui tamsona coutumier. Coutumier salamaki. Coutumier déjà salamaki, fiançailles salami. Ce que coutumier salamaki na banani. Coutumier salami na mobali siko yango famille mobali bazolinga bayeba asali yango na banani parce que bango nyonso na mama ya mobali na famille ya mobali o babotami mobali mwana liboso ya mibale ya landi na papa o aboti mobali papa Martin baboyi parce que nazolanda nyonso biso to vivre biso ngande na ngande YouTube te ay quoi raison bango ba oloba
parce que il paraît que mobali aza marié légalement na Hollande atiki mwasi na bala misatu papa lobi ke ye autaki ko bala mwasi wana jamais okondima deuxième mariage mais ndenge to solo la ki na mama Gabi lobi alobi presque la ki sa ki mikanda ke mobali ayebisa ye aza divorcé ce que bato bazo mituna Martin za divorcé ndeni papa na ya yebite ke Martin za divorcé à défendre mwasi wana par rapport à ndenge comprendre yo ko na comprendre na penza mingité et puis je ne suis pas à leur place mité matango elinganaka ongana yo to roloba les animés bazwa temps bazosala pe course na mutu te soki eza ya solo bongo eza na eloko moko te biko arranger makambo koleka temps totikela ngo kaka temps peut-être ngana tokoloba lelo to vexer baninga pe to blesser bango mais lobi ba surprendre biso basali le contraire peut-être que ba A bango lobi basali B to ko ba pe B lobi kuna bango basali A donc yango totikela kaka temps na banza ke ba konzi ya civil ya mibeko ba ese bango pe bien c'est seulement question de se donner le temps totikela bango temps moi j'espère qu'elle ira bien puisque soit forte rien n'est perdu tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu donc à tout le monde simbate Nzamba a trouvé Nzamba a reçu un kembo ndenge pasteur Atoms ayembaka kembo na makambo nyonso na ndenge alingi donc Nzamba a reçu kembo force à toi tu es une très belle femme donc mobali a sali choix pour na yo ça dit à se tromper voilà à se tromper donc ce qui est aillé c'est bon ce qui est aillé il est pété c'est bon mais Nzambe azwanini lokumu peut-être lelo oyo yo monite amsuka mambo famille baswani tamsule bonga sala accident mo ya makasi to mona pe batu baoti ko sala mariage accident mutu ke baluki bakufi donc rien ne sert à courir to tika kaka temps na temps voilà maman YouTube international biso faut que soit information pena parce que tant yo so non si na habité faut to taper à côté faut to la miez pour ça 2021 voilà 2021 oh là yambi 2021 kamata bisou 2021 ferminé mbwezate voilà bisio te Minembo. Naloba te. Posa Kabila. Posa Raïs. Raïs pardon zongako. Kuna baloba kiba. Ye kuna akoloba te. Donc mikolo to benga su karate. Oh kara oh kakipa to benga to benga. Kabila jikaka. Non, beto jikaka moro, o comprendre. Au moins, non, beto jikaka moro, non, mo comprendre. Ah bon. Ce qui va qui mon on c'est kosoli. Et après qualité bien. Tala, non, beto jikaka moro, o comprendre. Ah, t'as quoi tout ça ni jikaka kaka. Voilà, merci beaucoup Najikaka. Voilà, tout le belana affaire nada. Toyoka ki bakanga ki ba interpeller ki par rapport ya Nzembo na ya Makemba. Voilà, Nzembo Makemba. Aux informer d'abord. Maman. Vous allez informer te solo. Mais peut-être que bakanga ki. Oh, mais c'est le funga benga elle est skola heba. Ah, Nzembo bandaka la wana. Bazaki ko rêver ton union. Mais déjà pour ce sala moi crime bo censure interpeller comme là. Non ngala bika ke non na kena na censure so ki tam sous publicité ba to bosali boke bo futa na censure et puis censure de bolex na TV. Bon si vous avez informé to informer que ba interpeller qui est mais ba libérer qui est par rapport à Nzembo Makemba ko lobani pour nous. Bon so ki ba interpeller qui est ezana makambo ba yebisa ki tam sous pas pesa ki bango ba éclaircissement. Pour problème comme awa yo lobili kamume mutu ale tozalaka responsable makambo to lobaka. Mais tozalaka responsable ya compréhension na binoté. Donc quelque part tout se comprendre. Nazak responsable malobono zoloba mais nazak responsable la compréhension ya mututé. C'est-à-dire oh yo go comprendre yo. Mais ce qui yo comprendre non ngaité.
net tolobi ke non mikolo na balanga te o kakipa kaka na koloba ngote na koloba yo te na beti o kara na banga mikolo na beto jika kaka moko na moko lembat donc mais muto ko comprendre pe ndingo wana mais ngaso le bo na eza alobaki kara comme na ngo jika ngabi bongo jika kezani José Coco Kisombe Moni, na responsable la compréhension na yote. Donc makasi ya kolobana nango mais makasi ya compréhension no na nangote. Pour ça 2021. Siko place siko ya ndebo sala ba gag na bino bo sala ba imo ndebo bimsa ba ki. Oh vima mutu. Osantika. Na pesa ka ba jolu na ngambote. Mutima pasi bamona kana tioza bien okufa pambo vima mutima mabiso olobini kutunaki yote voilà place ya nini ya moi ba benga ngo ba nini o dada te na ba gag ndebo sala ba humour ba cri bobimisaka siko mona obimisi pe on employer moi terme mo boza un peu bien te pona merci pona bana mais to mona ba terme susu yé soka jouer soka lobé lo mo eza lié na nini te ayoka bien te siko place na ngo eza radwa naza porte parole à mutu te mais moi j'essaie quand même de mon mien naza sainté naza parfait mais au moins j'essaie d'éviter ça. Er mo bo mona abna et celle na ki emballé foka oloba mais oluki oloba ngona ba terme moko bo oyo même muta oloba nini donc eti na muto a réfléchir pour comprendre mais na linga tena ke na opena mubesu na ke na omna makolo a rien so ba ba ke na mubesu ko oloba bango botu na bango bo pesa bango conseil na monde koyeba na conseil le kama be na ebisio ndenge nini yoko pesa tolilo wa apesa ngako tabana mambo kala po sambela évangéliste sila a sentir que ngana na makambu terme ngo yango wana a sentir que ngana makambu yana makambu te yango ko mubundisanga OK apesa tolite seke nde baloba mutia mabeza makasi na monde na bino eza solo totolia olaxo ndenge nini poutre eza na lisu na yo azo ke no yoli ngolonga pai epi pa eza nini bipoti yoli ngolonga poti mais yo moko za na teni ya nzete alors yango on évite au maximum le temps va nous donner raison ceux qui doivent sala mabelelo lobi to futa mabeza rabo ya ndeni atoke ibo yango ekebo yebaka mabeza nini. Merci beaucoup Pakaloui. Donc avec l'artiste et comédien, il y a que du rire sur le plateau. Donc ezana nini yango wana secret nini yango ezana 2020. Na beto jikaka moko. Jikaka. Pakaloui, nazana jikaka pa. Po sairo to fanika na Joseph to tela na biso kaka. Ya Rais Kabange papa. Voilà abeta Congo karanga ngate ofana leto otala na scope akobeta pe kara omona balusi kit amoni ngate donc Pakaloui ndengeki na tuna o question moko kala ba série ba film locataire kolo lopango locataire ba biloko moko bongo to bandai komona pembe osala ka numéro wana to bandai komona ozosala numéro no WhatsApp ezali Yalo oui to bande komona yo na kutena data yo mo mona na comme la dame na ida mama top e comme langebe ah na vuel bo Yalo ba dio moko bo banda ko sala kala en fait ils sont moni Pakaloui moni vide loin moni Pakaloui moni sundiata bozaka na ba dio moko oyo ningi saka pe monde ba biloko wana sila pourquoi bokoma na ba nini ba rancune moko personnel o esala que bato bakomaka ba film basangisaka bino lisusu te ou bien te ezaka ba scénariste nde baluka moyen moko boye bakabola bino bete kokola mutu na ba occupation na ye tokomi ebele soto bito no kanga makaka biso na biso to repesa chance te na bato ba na jeune génération pe ba monana ça dit faut to kabola ka mayele ngana vidéo to jouer trop
na Sundiata to jouer trop. Donc to ko na scène moko boy attaque to spectacle to répéter so ka la moni Sundiata na moni ka vidéo na moni kaya kalu na moni moski. Mais so na kanga mika na bango Marija na jouer c'est ça. Faut pas mona comme na Marija ni mo mingi pe to mesana na kimi pe Sundiata na keza musuna lianza na bosser. Même les dernièrement d'autres salanga et mon avis de loin il y a Chilube Koti na armete donc il a vu de loin donc to tourna so baga guerre mo na karonge wana kutani to jouer na biso na ba ya mode donc ba pandi yango pe na to sa ko mona na papa ko ba posa guerre ngana ka ba posa mo wa mo jou musula mo ki posa guerre mo jou mo na mo ki posa morgue ok. Te na mona ka morgue. Na mona kaka. Donc ba pasa ngana yo ka kokangoti. Donc c'est un peu sa maison on a ninga mabete. On est des frères, on a créé une grande famille. Sauf que mon amtala bon qui passe pe belé. To banda ba théâtre to ina bana te to komana bana. To komana ba makambo ebele belé. Bon place ba fandi makabo ya bongo ezanga pete soki pesate c'est que beaucoup sanaka. Mais na théâtre lelo ou appelle na bateau bazalaki so ba tcheyo na bo jouer tableau mo zo bango ebike muto amuta makambu donc ozo lenga pese komela ko banga ngapena ele wana na ila ko banga eza onde bando banda te ngapena bana théâtre muto mo pena jouer tala kaza nanu idole nanga o na kota na théâtre ke no yé pona yé ezalaka personnage vie lokuli. Donc, dans le cas où je jouer na yé. Donc, il y a idole na yo, jouer na yé. Et puis, jouer na moment na dominer peko. Viens yé yo. Vous sentez que vieux pina soka comme na félicitations. Betting va plein. Quand ça na niveau que idole na biso bon sko banga na. Na banga mais j'ai du respect pour tout le monde. Tant que jouer, même à ton bandit théâtre, les lots sont pas passés dans la table de jouer na yo. Je dois te considérer, n'a quoi ignorer ôté. N'a quoi ça assemblage que net aux heures quoi existait. Net na bossa na comme on pas ma pamba, na mon armoire bloqué na trop menga sala ôté. Ba tu soube ba sala ngwa bossa na comme na mon ango. Mais nga sala ôté. Siko mutu ni pena sepelisa so monye pena ba oh ata lelo biso tozate lobe au défendre. Décor est long. Pas de quoi bah ouais au local. Donc t'es baza est belé mais en tout cas décor à particulier. Bon c'est qui bonde. À particulier bien quoi ya la mo. Hermona mi monaka. Hermona hôtel mina mona vidéo loin. Hermona hôtel mina mona roi Sundiata. Na mona bato belé na kati na. Hermona hôtel roi lava. Hermo bonata alongwe lava comme le roi John Mulex. Hermo na monia comme le roi nani. Bazara trois. Hermo roi DiCaprio donc asangisa bato belé na yemoko. Merci Nabino Nyonso tout 2020 n'a pas été facile. Toujours abordé fait nango. Et dans tout système babil so système na okata maïté ko bamba bangandote. Mais biso na nzambe on croit au lendemain certain. On s'est dit que au côté 2021, on te dit 2021 yambi, 2021 bisous. Et puis en tout cas, nzamba continue ko bomba bino, ba mi pepeleke belé, ba miso ba kufi, mais ngana auto kufite donc en tout cas wumela lisusu. Na lingi te kara donc ba mi pepe me maote ozala susu. Je vous aime beaucoup de partout où vous êtes. En tout cas, na rozanga te ko pesa ba mbote nanga na couple Fikipo, papa Paul, na maman Nathalie Fikipo. Donc FBT Misalande, papa na Rebecca, papa na Esther, papa na Tichik, papa na petit Paul, papa na bangonyo sokuna na États-Unis, mon coach, mon conseiller, papa moko malamu dadi, mbote mingi sika bozali 2021 na bino ya esengo. Papa Gaston Tchenda. Autrement dit, monsieur GPX, l'homme de 11 ans. Nous allons aller comme ça jusqu'à 50 ans. Pourquoi pas 100 ans à GPX? La fidélité dans le travail. Conseiller Nanga Pelissus.
manager mobali ya Mama Joline Tianga. Donc maman na ba garçon, maman na ba noko Chris, Nathan, Brian. Where is Makelele? Donc bana na biso nyoso tout kuna bazali kuna et puis na bosanité mais c'est sérieux. L'homme noir à la peau blanc, l'homme blanc à la peau noire. Cédric Banza Ilunga na Moses Wasitu na bosanité boss Welo mobali ya Mama Renate Mwanza Mwenga TV Mobimba Papi le roi formula suka la carte limitée yada ya shop puis batu nyonso tout Asperedo Dentistar kokani mobali ya Mama Nkembo Mama Nkembo Mama Linda Nkembo et puis na bosanité batu nyonso tout na Istanbul yawe Mabanza JL Couture. Voilà, on peut numéro de téléphone pour mais on a un téléphone ezali 00 00 00. Hein? Oyo kit. Te nga yo ki me ba 00 00 ata yo mona 27 ans de carrière na pesa ka numéro rien 00 00 0. Voilà, bobe nga na 00 bozo. Dada Tokomi Nasuka. Voilà, Tokomi Nasuka, ça n'est fini pour aujourd'hui. Très cher Internet, merci beaucoup. Nalingatan bofan da rebelle bobo ta la télévision, bozo ta l'internet et motiva biso isusu. Ah oui. Ya lobby ko luka artiste na bino. Bande gonyos bazaka na Autriche na Vienne. Tosta Nzenza asaleli biso eloko ya malamu. Okosomba biloko pantalon, basket, soulier, biloko kolia. Opesi mbongo na poto ba récupérer ngo awa. Colina yo eza na Vienne na Autriche. Tchana et pas Tosta Nzenza et kokoma na Kinshasa en tout cas que du bonheur. OK, que du bonheur. 2021 Kamata bisous. Babi 2021 Kamata bisous. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir. Ciao. Bikele.